Anaseke likambo ezali. Soki Kabila se atika pouvoir. Boni ndeko Tshisekedi anomaki azwaki des ordonnances depuis mois de mai. Ti lelo ministre a portefeuille ya boya ordonnance ya mokonzi. Yoso mona wape ordonnance ya mokonzi mboka ministre ya boya yango boya ko exécuter. Yango ministre wana za ministre ya FCC. Lokola bango bakindana na kati ko zwa mitinde pa mokonzi. Eloko ni yoko confirmer que gouvernement ya Tshisekedi kendana kingakati. Mais ministre nyo surtout ya FCC bakindana kingakati pa mokonzi na bango wana eza ya kobomba te. Mais boni ordonnance ya mokonzi mboka ti lelo eza exécuter te. Maintenant nyaza mokonzi na mboko yo yokaki passer muku na lobini bayebisa biso ya solo na nyaza mokonzi na mboko sekelo babombaki ebandi komonana ebandi koyebana lelo peuple nyonso akomprendre ke na mboka oyo tozali na motuka oyo Congo ba chauffeur baza mibale tellement souffert. Il y en a qui ont coloré de leur sang le sol de notre pays. Il y en a qui en ont souffert en exil. Nous citerons ceux qui sont tombés, c'est le cas de le dire avec notre frère bien-aimé, le héros national, Rossi Mukendi. Nous citerons Thérèse Kapangala, nous citerons Kouloula Luc, nous citerons Mamadou Ndala, le général Baouma, le général Mbouzamabe. Tous ces gens sont tombés à cause de la traîtrise de ceux que nous dirigeons aujourd'hui. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons un Congolais qui a été aussi victime, au même rang évidemment, qui a été privé de ses droits citoyens, le président Moïse Katumbi. Bengala Kabila. Biso to boy ndeko félicité. Ndeko Félix to bunda na ye na bitumba oyo na ba match tozane ensemble bilili ezali. Biso likam tozo reprocher na ndeko Félix. Akabwana na moto wana o batanga kombo te natanga déjà akabwana na moto ango akabwana ye asala musala na ye na 2023 a rendre compte pas peuple na 2023 Félix a rendre compte ye moko mais Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zwa pe bambona nga bien ya ona préféré na sala nga vio accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pona opposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. La fiche d'adhésion, symboliquement, la fiche d'adhésion, vous pensez de la part est décapée, symboliquement,
Ok. Commune de Lansele, coordonnateur, Mbala Parfait. Coordonnateur adjoint, Ngalula Tumba Nassi. Oh, il y a pas encore. Tellement on va être capable. Chargé l'activité Nyonso, Neko Francis, Djoloko, Azad. Chargé la finance, Diana Asha, Azad. Diana Asha, chargé la finance, on va sceller. Maman, on va Diana. Commune de Kimbanseke, coordonnateur, Erdine Papuku, Azad, Erdine. Attendez un embouteillage. Adjoint, directeur Maloka. Merci beaucoup. Coordonnateur adjoint Njili, Kunana Mukoko. Kunana Mukoko. Merci. Bonjour, ma fiche d'adhésion. Batuba adhéré. Nous sommes à DKP. Na maman, moi si na yo, na bana na yo. Monsieur le Président, bonjour. Votre argent, c'est pour votre famille. Parce que tu comprends que ce qui nous doit faire, c'est nous moment de la vie. Tu mobiliser à aller on va dire la vérité. Le Seigneur nous va nous trouver. Comité de présenter à nous avons cotisé pour que c'est l'activité. Et tout ça, on a fierté. En bon pour le nous. Dans ça, on va avoir devant la caméra. Le président Moïse a tenu à être infronté pour l'activité. Que ça y est, on peut continuer cette activité. Pour communiquer ça, on dit pas. Quand vous avez été tapé, il y a quelle ambition. Aux leaders, Neko, on considère votre diplôme dans le côté. Tant que vous n'avez pas l'école, au bout de la bourgmestre. Tant que vous n'avez pas aussi dans la Moninga, au bout de la conseil communal. Tant que vous avez dans la Moninga, comment vous avez négocié, au bout de la député national. Tant que vous avez l'époque, voilà. Là, il y a un candidat député national. En président Moïse, à ton ami, 1000 $ pour votre contacter par vous. Peut-être son rapport. Voilà, ça va vérité. Moi, la caution, pour la députation, moi, la campagne, il faut faire ça, à la chanter. Et là, on était. Mais si on peut organiser, et on doit ça à la base, nous allons nous cotiser. Pour les membres de DKP, fiche d'adhésion sur les équipes d'adhésion. Tu requiers Kayango, on a 2500 francs. Tu peux sur fiche d'adhésion, la carte des membres aux responsables. Soit nous avons membres sympathisants, pendant pour exalter. Soit 2500, nous avons membres dans la mission. Donc,
Mais sur la carte, on a sympathisant. Tout ça, on partit, on a été là, on a adopté. Puis sur le peuple, tout le monde a assez. Parce que 2500 là, il y a pas. Merci beaucoup. On va beaucoup faire. Avant, on va écouter la mission. D'abord, sur le plan historique, nous sommes le 4 janvier. Ça fait 60 ans que les Congolais commémorent les martyrs de l'indépendance. C'est dans ces cadres-là que la dynamique Katumbi président, DKP, avait pensé qu'il était important d'en profiter pour non seulement célébrer, commémorer les martyrs de l'indépendance, mais y ajouter les martyrs de notre époque, nos héros à nous. Nous avons cité les martyrs de cette alternance que les Congolais ont tellement souffert. Il y en a qui ont coloré de leur sang le sol de notre pays. Il y en a qui en ont souffert en exil. Nous citerons ceux qui sont tombés. C'est le cas de le dire avec notre frère bien-aimé, le héros national, Rossi Mukendi. Nous citerons Thérèse Kapangala. Nous citerons Kouloula Luc. Nous citerons Mamadou Ndala, le général Baouma, le général Mbouzamabe. Tous ces gens sont tombés à cause de la traîtrise de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons un Congolais qui a été aussi victime, au même rang évidemment, qui a été privé de ses droits citoyens, le président Moïse Katumbi, qui est resté en exil forcé à cause de cette alternance. Et nous pensons pour nous, les Katumbistes, que Moïse est un leader, Moïse pour nous est le père de cette alternance qui va arriver. Parce que celle qui est là, c'est une alternance semblant, une alternance mal négociée. Voilà la raison pour laquelle nous étions ici. Nous remercions tous ceux qui étaient avec nous. Nous avons profité de l'occasion, évidemment, le clou de l'activité, installer le comité de la dynamique Katumbi, président dans la circonscription de la Tchangou et aussi dans toutes les communes de cette circonscription. La DKP attend l'arrivée du parti Ensemble pour la République, pour que ce parti puisse s'appuyer sur sa base afin de s'installer convenablement dans chaque maison, dans chaque parcelle et sur chaque avenue. Mbote papa. Mbote moi. Le 4 janvier, et jour où bande connexion mususu bakufa pour na ekolo na biso, okolo banini pour na parce que tomoni bino batu ya Moïse Katumbi bosangani pour na okolo bato bokolo bani pour na ngo. Bon, to sangani à la Tchango le 4 janvier, to koraiki collection boete. C'est pourquoi nous avons opté à commémorer les martyrs et alternance. Bande Kolabiso, PC Bomo Inabango, Rosi Mukendi, Thérèse Kapangala, Arma Tungulu, Floribert Chebea, Mamadou Ndala. C'est pourquoi tu as dit que c'est TRT. Il y a un biso à tant que Katumbiste. Tu as qui peut combattre pour l'alternance Oyo, d'où Félix Tshisekedi dit les bénéficiaires. Tu vois que c'est TRT, c'est pourquoi nous sommes venus pour rendre bango hommage, pour immortaliser Bamili Monabango à Nachango. Et pourquoi Bilonio Soboko, le barak non, voit c'est Moïse Nani, un Félix Tshisekedi a bénéficié. Mais il y a un Kambo, on a vu ce Boza, on a Bilonio so, Boza Nangambo Moko. Pourquoi Boza a coaché toujours combo le président Félix Tshisekedi? Non, puisque tu m'as martelé combo, puisque chose bizarre, lorsque à Salaki discours face à l'état de la nation, il n'a jamais cité leur nom. C'est pourquoi Bisso Toé Awa, pour toi interpeller, lui-même, il est le bénéficiaire de cette alternance, il est le bénéficiaire principal. D'où, dans le congrès, face à l'état de la nation, il devrait citer leur nom. Chose bizarre, le président actuel n'avait pas cité leur nom dans le discours. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour l'interpeller. Il devrait citer leur nom. Lui-même, il est le bénéficiaire principal de cette alternance. Alors, et là, on y a la population de Bisso, il y a la République démocratique du Congo, et pas de Bisso partout. Et là, on y a beaucoup de Banabango pour la journée, le 4, et pas Bino au bateau. Il y a des capés, et Bokanisi, et Baoba Koufa, Martyr, et Yambo Cannabis. Et là, la population
congolaise va perdre espoir. Bande Konabiso, oh, Pessi, Batangisere, Bamakila, Nabango, c'était pas pour rien. Nous, en tant que Bisso, Totikali, Tozaba vivant, nous devons continuer à lutter. Peu importe la difficulté que traverser, peu importe le moment que subir, que l'acheter. Nous devons combattre pour mener lutte jusqu'à ce que nous atteindre une vraie alternance en 2023 dans le président Moïse Katumbi Chapo. Alors que pour la une vraie alternance, c'est athée. Pardon? Vraie alternance, c'est athée. Non, pour la biso Toroloba, vrai, pleinement vraie alternance. Les alternances moko à 45%. Puisque Batu o ba pesa ki ba amna bango, le président de la République il fallait qu'il a immortalisé bango à plusieurs manières. Il devrait aller les rendre hommage. Normalement, on a journée à lui à les 4 janvier. Oui, c'est pourquoi Bisso attend que Katumbi, c'est-à-dire Katumbi il est aussi l'acteur principal de l'alternance Oyo. Au Bissonner Sotoebi, hier Azali Koutou, héros vivant et alternance Oyo. D'où tu crois que c'est terre, tu crois que la bouche bête, la population à Tchangou, la commune à Massina, la commune patriotique, il faut immortaliser Bande Konabiso Rossi Mukendi, Thérèse Kapambala, Arma Tungulu, la Floribert Chebea, Bazali et Belé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bandeko Balantozo ko ba toujours na journal le les 4 ya kozwaka ba imboka ba oyo bazali toujours ko kanisa na bandeko na bango oyo bandeko na biso oyo batika biso ya ko kanisa ba kufa pona ekolo loko elobi bandeko ya Moïse Katumbi lobi te pona bango eloko ya malonga eko sala manano te toujours tozo ko ba toujours ko solo na bango ko yeba mambi e makanisa na bango pona yango mbote papa mbote mama journaliste to moni bino lelo batu ya Moïse Katumbi bosangani lelo le 4 oyo eza jour to kanisaka ba kufa ba Martin na mboka na biso loko nyoko ko merci beaucoup pour la question. Premièrement, 4 janvier 1959 pour moi la Nation au Congo, il y a une histoire politique à Mboka. Et la journée moko ya makasi. Et la journée oyo et baliza qui chemin pour le 30 juin. Et la journée oyo ba koko na biso. Ba ndima ki ko telema ko kufa na place Imka pour na lutter pour to senga indépendance. Et biso DKP Dynamique Katumbi président to commémorer en gros tout bakisi elengi kolega. Pourquoi? Parce que après indépendance to kota ki na ba régime dictatorial ya souke zaki ya ndeko na biso Joseph Kabila. Pona Kabila atika bokonzi, nous avons y alité. Mais Kabila ça na bokonzi te. C'est une histoire, c'est un titre de rappel. Pour Kabila atika bokonzi, nous avons y alité. Balik Nkulula Bakufi, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, nous sommes dans la liste. Raison pour laquelle Bisso décapé na le 4 janvier, tout le but sangisa bango. Nande kona biso colonel Mamadou Ndala o alita ki pona mboka na este. Ba bomaye pona kimote mamabe ya bandeko wana. Yango biso tobi bango balobi balingi ba décaisser 6 millions pour ba fêter. Ba sala ba mbongo na bilongi na bango bilongi o bana Congo balinga raté. Bala
bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi nanga o yesu yo e Atamasomo na ngai komi lokola ngola e tambe na bomboye yondo nimisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na fomo kembo nanga bandeko balanzi ya nouvelle tendance pe ya Baraka télévision na tondi mbo tondi ya koebete boza ebele libosa batando ikena bino lelo vertu réalité tokiti lelo pa iwapi baninga swati bayo ba travailler avec Moïse Katumbi awa na République démocratique du Congo surtout awa na tangwe pa iwapi basangana ki elongo na ba membre bango peut-être que nous avons bien fait mais bango basangisa pona kanisa ba ya bango batika bango pona mboka na biso pona ekolo biso nde lelo bango basangana ki na tina ya kokanisa bandeko oyo batika na bino lolenge nini Jacques Ndala oaza moko na kati ya lisanga ya Moïse Katumbi lolenge nini alobi na kati ya discours na ye mato za pena moko lisusu ba oyo baza toujours na kati ya ensemble na bango kosolo na bango par rapport ya journée lelo aza vice-président na kati ya parti ya Moïse Katumbi mbote papa mbote mama tout le monde lelo les 4 eza jour oyo baimboka bakufa pona mboka to bembi bosali manifestation et loko nini penda bobongi sakot o bolobi par rapport ya population o etika biso na OP bazali a ba koyoka bino. Ouais maman merci toyaki awa pona kokanisa ba batangisa makila na bango pona mboka oyo Congo en plus de cela toye mingi ko encourager pe ko saluer mémoire ya ba véritable héros ya alternance oyo tozana ngo na mboka oyo bien que za lokuta ya Kabila na Tshisekedi eza alternance ya lipa ofele mateka ofele soki lipa mateka toko ebate yango toyaki pona koleyebisa bandeko ke insulte to mafinga oyo pouvoir en place coalition elingaki esaka na peuple congolais ya koloba ete babimisa misolo ya l'État bakende kosala feti plus de 6 millions bakende kosala feti pona soi-disant alternance nde biso toye ko rappeler peuple congolais que Kabila azali partisan ya alternance te mais eloko di biko ko rumela kana komba Kabila sota ke Kabila si atika pouvoir Félix Tshisekedi to monaki na ba élection azalaki moto ya swaki lolenge enseigner pesa ki biso confirmation nini bino boko kanga makaka na kombo toujours ya Kabila na kati ya gouvernement ya Tshisekedi mama webi ba mikolo balobaka mai ningana pamba te soki mai ezoningana seke likambo ezali soki Kabila si atika pouvoir boni ndeko Tshisekedi anomaki azwaki des ordonnances depuis mois de mai
ti lelo ministre ya portefeuille ya boya ordonnance ya mokonzi oso mona wapi ordonnance ya mokonzi mboka ministre ya boya yango aboya ko exécuter yango ministre wana za ministre ya FCC lokola bango bakendaka na kingakati kozwa mitindo pa mokonzi eloko nini yoko confirmer que gouvernement ya Kisekedi ekenda na kingakati mais ministre nyonso tu ya FCC bakendaka kingakati pa mokonzi na bango wana eza ya kobomba te mais boni ordonnance ya mokonzi mboka ti lelo eza exécuter te maintenant nyaza mokonzi na mboka oyo yo yokaki passé muku na lobi nini bayebisa biso ya solo nani aza mokonzi na mboka oyo sekele babombaki ebandi komonana ebandi koyebana lelo peuple nyonso akomprendre ke na mboka oyo tozali na motuka oyo Congo bachauffeur baza mibale eza chauffeur moko ndeko Kabila chauffeur moko ndeko Tshisekedi alors toyebi te chauffeur nini akomema motuka kokomisa ngo place nini yango wana biso toye koloba ete ndeko Kabila atika mboka kimia ndeko Kabila azali partisan ya alternance te parce que alternance oyo tozwi yango na prix ya makila na prix ya baboloko parce que pouvoir et ça qui na bopete nyonso mona mboka Kabila tika ki yango pema tiki ebonga epa ya Félix Tshisekedi mama yomo yokaki ba tenor na ye na kotanga bango dunia l'un des ténors ya PPRD l'un des ténors ya FCC alobaki nini ndeko Félix akomi mokonzi na volonté ya Kabila na volonté ya peuple congolais te mais maponami yango yobi ndenge lekaki est-ce que peuple a votaki ndeko Tshisekedi eloko nyezo la saka votaki ndeko Tshisekedi parce que seni azalaki wana tomonaki koné ndanga azalaki wana makambo se malekaki ndenge se bapesaki biso résultat normal pourquoi bino boko po yango kaka bolingi kaka oya bino ndeko mama makambo ekoleka mboko yoza yo nde journaliste boza mieux informé bien que bino mosala bino kotuna mituna mais tikanga na tuna yo ndeko Fayulu nde bavotaki na peuple congolais ndeko Kabila yibi pouvoir ya ndeko Fayulu nde akei koyoka na ndeko Tshisekedi lelo nyonso monani polele nakopesa kaka exemple ndeko Tshisekedi banda mois de mai anoma bato na mboka oyo leti lelo basalaka te ordonnance comme il ça a retiré baby ça va négocier ordonnance chef de l'état va négocier ngo nani oyo moni ndeko Kyungu ndeko Tshisekedi anoma depuis mois de mai ti lelo asalaka te ponini ndeko ya ba FCC ba boya ndeko Kyungu asala petit lelo azo sala te pe na ebiso ka ko sala te pono mona kena motuka au Congo ba chauffeur bazami balé tolingi ba chauffeur mibale bayokana batikela biso chauffeur moko tokene ya ba élection 2023 ba dégager donc ce qui pona bino boko lingate ke Moïse boko lingate ndeko Tshisekedi a travailler longona mais c'est Kabila est-ce que mboko ekoko tambola kaka na moto moko sabato mosusu bazala wana mama soko sali likopana ndoki okokoma ndoki soki moto aza maboko salite yo sangani na ye keba yo maboko no ekokoma salite koleka o ya ye ayende na blanchisserie mais na blanchisserie yango savon esesilaki ya bosani yakanisa ye na blanchisserie atela sima IDPS mais savon eza isu te papa chichi akufa kenda na savon eloko nyeko la saka kenda parce que ndeko Martin ndeko nani Moïse ndeko Félix azali wana tomoni pe Jean-Marc Kabundu azali wana tomoni CG na bango pe azali wana eloko nyela saka IDPS mais olingi kumbwa ndeko Jean-Marc Kabunde mpona kopesa mbote mpo aza combattant tobunda na ye esika moko mais Jean-Marc Kabundi ye moko na kana nga utoloba nini Jean-Marc Kabundi akoba makambo ngai azoloba ke na mboka oyo bakonzi baza mibale ndeko Kabila na ndeko Tshisekedi eza ya koswana te olandaki ndeko oyo mosusu azwaki zéro voix na gouvernorat ministre ya urbanisme comment est son nani yo yebie comment les nani azwaki 0 voix nani Côté, koko nyangi te. Oh mosusu. Ministre ya urbanisme. Nani Docteur Nani Billy. Non. Kombo ndeko koye kimingai. Azwaki 0 voix. Alobi nini? Kabila azali na gouvernement, Félix azaka na présidence. Soki bolingi alliance kufa na présidence, Kabila azaka koto na gouvernement. Oki bakobako baza kosakana na président Félix na ndenge moko ezaka te. Moi mukie epana tomona ki ndeko Moïse Katumbi et moi mukie akoma pe kondima tata mokonzi ya ekolo parce que tomona ki moi mbilinga na ngamba bino ba opposant ezali to koma kende koso kanate bato msusu na ngamba Fayulu bato msusu na ngambo ya Moïse Katumbi okokolo banini parce que yo zaba parce que tomoni qu'on dirait tendance à Moïse comme kende na ngambo ya baza pouvoir. Non, ndeko Katumbi alobaki avec pragmatisme. Ndeko Katumbi alobi boye. Ba tricher ba élection eyebani.
ba cour constitutionnel oyo cour constitutionnel banda mokile banda cour constitutionnel ya buso ba kwa biso na mboko ezakate ezate cour constitutionnel oyo bato batriche ba élection ba yibi ba élection Moïse Katumbi Abibo est-ce qu'il faut to tumba mboka Moïse Katumbi Abité to tumba mboka te na est déjà makile ezotanga bandeko na biso ba ko kufa mikolo nyonso na est est-ce qu'il faut congolais sous ça kufa pour être seni na cour constitutionnel na ndeko Kabila ba yibi maponami nde sima constitutionnel ndeko Kabila zawana ndiko kenda te yo moni ba gouverneur tala ba gouverneur nyonso ba bimaki ba indépendant o DT lelo ba député provincial nyonso bazui mission et outi na Kingakati il faut ba longola bango ndeko Kabila ninga a gérer mboka mobimba tala ba gouverneur baza na ba problème na ba assemblée provinciale komona ke ezali ba gouverneur oyo baza ya PPRDT mais mboka ngwe ko zambe mboka eza ndeko Kabila te ndeko Kabila kuta biso na mboka oyo afanda kimia na mwasi na yena bana na yena Kingakati batika pepe congolais tranquille alternance ni yo so mona na monde entier alternance na komi mokonzi na garde du corps na yo wa bana ko sukolo bilamba yepa komi garde du corps nanga yo so mona mama eza ba domaine oyo ezaka basimbaka te boni garde du corps azalaki na ndeko Kabila ti lelo ye wana garde du corps ya ndeko Félix boni eningi koloba te ndeko Kabila na ndeko Félix makambo bango basolaki etali mboka te eza constitution te mibeko mboka biso toza besoin ya respect ya constitution accord na bango o batu nyonso bakomi kosenga passer muku na sengi bayebisa biso bandeko nyonso babi lelo en tout cas boyebisa biso accord yango ezalaki nini yango biso toboni makambo wana makambo ya accord wana eza vraiment eloko ezali to eloko ezaka koleka mais mama accord ezali mais tala comportement ya mboka nde ezokende ozomona ki accord ezali tango batumbi ba effigie bilili ya ndeko Kabila na Katanga lokola batumbaki bilili na ende ya ekolobake bacha elongi na mbongo songisa elongi ya na mbongo elongi o ba peuple batumbi elongi ya yena tamonja koleza isika moko elili ya pamba peuple ko ya tumbi bongo cha so elili na mbongo ndenge nini ezaki signal peuple obike tongi tomona ka moto te pouvoir ese sila afanda na mwasi na yena ba na Kingakati ale lokola elili batumbaki ya lobi bokomona siko elili batumbaki bozongisa ngonde na mbongo yango toboyi makambo ya feti wana ya alternance basoda bazofuta mate bandeko bakufaki na mbula awa plus de 45 corps eza na morgue ti lelo bazwa mbongo wana basomba baseke bakunda ndeko na biso bandeko na biso na Goma bakufa mikolo nyonso bazwa mbongo wana basomba kisi ya Ebola toboyi mbongo bana mboka 15 millions basi bazongisi yo moni bazongisa 15 millions za mais balobi makambo mako baza kolanda na makambo atala lolenge ni bakanda 15 millions 200 millions eza wapi 15 millions bayibi 6 millions bainga babimisa ndenge za boepe ezongi nyonso te yoyibi mboko 6 millions we bimaki mso ezongi ba 5 millions 200 millions tisiko sango te nyonso ezobima kaka ça veut dire mboko oyo mbongo ezali mais il faut mokonzi aza na vision lokola Moïse Katumbi po mboka ekende nyezo laksa kaka ke yene moto akoya kosala makambo ndenge sengeli parce que boko ndima ndeko Félix te bozo komona kaka ke aza kosala musala malamu to nyezo laksa ke ndeko kaka Moïse Katumbi nde akoya kotombola mboko mama omoni ndeko Félix to sala na yebi tumba oyo ya kobenga la Kabila aza wana fanaza ki moto fa bo simba yebo kenena eli boso biso to boyi ndeko Félix te ndeko Félix tobunda na ye na bitumba oyo na ba marche tozane ensemble bilili ezali biso likambo tozo reprocher na ndeko Félix akabwana na moto wana o batanga kombo te natanga déjà akabwana na moto ango akabwana ye asala musala na ye na 2023 a rendre compte pas peuple na 2023 Félix a rendre compte ye moko mais ça na moto moko azana sima na ye mutazo bebisa makambo nyonso akolia o biso ba kino tolobaka ber Félix akolia ber moko ayebi mutuna makolo te pona moto oyo ye azobomba wana. Merci beaucoup tomoni bino bosangani lelo merci parce que bo kanisi bayo batika biso bao bakufa merci beaucoup mais eloko nini DPK do DKP eza ko soit na population o eza na Kisasa eloko nini pena ya motuya o boza ko bongisa wala zota la caméra ozoyebisa pe et population na biso oui maman DKP na banzo moni dynamique Katumbi président c'est-à-dire biso na DKP to monaki peut to comprendre
que vision Moïse Katumbi aza nango soki azwi bokonzi na mboka oyo mboka ekende liboso mboka ekobonga aza nanu na motema bolingo Moïse Katumbi aza nanu na bolingo na kibomoto na ye aza na bolingo ya bandeko ne bakongole tala ayaki kaka bwake na Goma atamboli partout kotala bandeko bakufaka mikolo nyonso banda Kabila azwa pouvoir na mboka oyo makila bakongole etangaka mikolo nyonso na este kuna na Kisasa balbamona yango lokola maseki mais na mikolo nyonso nzamba sala makila bandeko na biso etangaka banda Kabila azwa pouvoir ndeko Félix azwi pouvoir guerre ezosila te mpona nini bagénéraux nyonso Kabila tika oyo basaka na ye bakope wana lokola bazali guerre wana ekosila te tozo koencourage basoda na biso baza makasi mais bapesa bango bamoyen bapesa bango makoki oyo bakosilisa biso bitumba wana yango ndeko Moïse alobaki nini bitumba wana po esila eza facile bongisa social ya soda pesa soda misolo bana na ye batanga mwasi na ye aliaka bien nde soda na bitumba moral ne kozala bien po abunda yango monike mpona biso DKP vision ya Moïse Katumbi lokola tomonaki yango tosepeli yango mpe tozo accompagner yango tomoni ke Moïse Katumbi soki azwi pouvoir peuple akose retrouver na mboko oyo. Merci. Merci beaucoup bandeko balandi ya nouvelle tendance na tolme boton de Robert Bozaki ebele et tina na biso ya kokita awa ezalaki pona journée ya lelo ya les 4 kotala mai bakufa na mboka na biso nde to kanisa ngo elongo la président Moïse Katumbi oyo asangisaki ba ya nyonso pona koluka kokanisa ba oyo batika biso na tolme boton de Robert Bozaki wana ebele ya kolanda biso nde awa tosuki sina bino totala mai mazali ko ya liboso to pe totala lonenge ni tozo koba na basango na biso. Merci.